oui, le côté yaka na ascenseur kasi vérité et yaka na escalier malembe pe ekomi. Nani alobaki ke balingi baboma Izipa? Nani alobaki ke Izipa ekufa? Nani alobaki ke na Izipa bana batangaka lisusu te? Lokuta luvunu na luvunu. Vérité yango emonani Nzokande na Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse Izipa na mukuse programme ezali ko se poursuivre malamu. Preuve kutu yango yo awa PDG ya Izipa, Martin Ekanda Odimba, les représentants valables, le fils aîné ya fait papa Martin Ekanda Onyangunga, akendaki ko présenter comité de gestion sika auprès ya DG ya RTNC, Masolo elekaki mafuta oyo wapi. Ebongo tangu yemoko PDG ya Izipa akitaki awa na Shaumba ezalaki somo communauté estudiantine mobimba bayambaki ye kitoko avec impact pe idéologie ndenge kaka bozali komona boye tellement esengolekaki baétudiant basengaki ye basolola mbala moko na auditoire Chubu prise de contact de salami en tout cas d'étudiants batondisamaki na esengo po bamoni oyo bango moko bapréféra Martin Ekanda ndenge azongisi masolo en ordre batu ya mitema mabe batu ya mitema likundu batikali na soni po susi na bango ezalaki ke Izipa ekufa. Tala neti awa étudiants bazongeli ba examen na bango ba misusu kuna ba bandi déjà ba défense okanisi esili ten présent awa na Kinshasa les représentants valables ya Izipa na États-Unis d'Amérique mwana mboka Alain Molela azongisi ba contact nyonso kuna nyonso ezongi à la normale ba partenaire américain ba sepeli pe kalate bokomona ba kwenda vutuka États-Unis d'Amérique République démocratique du Congo yo mutu bakosaki yo ovandi na ndaku omoni sikoyo vérité les chiens à bois la caravane passe welisa po nyonso awa ezongi déjà na logique keba okoya kozwa retard pamba. C'est l'ambiance de Izipa. Je répète encore que c'est Martin Ekanda Onyangunga a laissé son œuvre sur le rail et ça continue. Et nous continuons. Ok. Papa, maman, jeune fille, jeune garçon, surtout bino ba diplômé, inscription pour l'année académique 2023-2024 ezali déjà ko salama ko raté occasion oyote pour pa place ezali limitée. Kinshasa Izipa toujours une longueur d'avance. Et que yo